Ma mission TV, le miroir du monde. Tant yo film à bon ye a kangama bogote ye a luka a répondre donc kepe kota Karine donc eloko salami wana eza kitoko te ko bebisa ko sali ba kombo ya batu ndeti ba we son ava misemo mene ya mboka biso wato tout ba pesa ki respect ya makasi lelo a kota likamo bezangi mutuna makolo la fin de l'année ndaku a rejoindre les bana na ba États-Unis ba Chicago a rejoindre ba ramener il faut ça ba gana ba mabele mais a kota na ba bêtise ba buzo ba moko boye lelo ba fingi mwasi mais elo moment na sepelité na débat wana koto Gloria tant on répondait Karine à lobina tangi komba Karine moko biso tuto ki tangi komba mia tangi ba komba ndeko na fayi yepe ba sukarara na Gloria kotanga kombo fo maman fo pasteur OK kuna parlement ko lukanini musala nzamba za rabongo te l'église bani bana no ba lo anglais ko finga bozo boma batu na wenge bozo boma batu na kati okese batu bazo kufa ukangi makolo sali bo nyonso na monite ke na bato pe balinga Karine bon c'est pena na été donc comme on a il fait Gloria contrôler la langage na et pas Karine peut à contrôler la langage et pas Gloria et là on a sepelité na sepela na bango basala musala kitoko on a côté na festa bon pour bunda rapida surtout na mboka na biso ba Karine ba Gloria mais là on a sepelité kotisa ba ma pasteur na kati koloba ba langage ya bongo tandis que yé pas dans connaissance na e le lobana na e ba na niveau libanda ba sisi ba classe tant ba yo ka bongo bana ba loba anglais na parler mosani est-ce que na sepeli na ngote ba makambo ba ndeko na ngai oyo bazo loba internet aujourd'hui téléphone sali boy au publio zo sali boy en tout cas et ça n'a vraiment pas mais na musala basala na sepela vraiment na musala ba maman na yo tout fait papa na to mama moni ba balinga ba tela ba bêtise ya bongo tala ba biso to sala ba polémique to yambarande d'invité to yambi mutu muta critiquer mutu ngai so na bomi na niveau mo na finge bemba mama na yo tout fino na c'est que tina na ngani omote ke na bato ba sepelaka na yo po ba sepelaka musalo to sala mais mutu moko to la biso lingo finga ka mama muninga bien tata muninga bien kizenga muninga bien mwana makangu nde sala mana eza na sens te wana apesa conseil abanda te mais na oloba na sens ni ke à partir maloba wana nde azwi réponse na ye wana to ke kota glo omote ke ofingisi ma pasteur mais ba foi ba tout ba homo ya ma pasteur ofingisi ma pasteur ofingisi bana ofingisi bato basala tout na carte orchestre ofingisi même côté musicien ofingisi bato belé. Ma mission TV, le miroir du monde. Salut tout le monde, salut MTV, le miroir du monde. Ma mission TV d'Alingabino Mingi Moribo la baisse 50 à Sanara Boulot Nengemendabiso. Un grand merci à Rufette Mobabi, papa l'homme, papa social. Merci beaucoup à Boss qui somme, merci beaucoup à Boris, Bignon garçon. Babi, ma mission Oyoto qui n'est qu'à la banque toujours licolo par rapport à image, par rapport à boulot, par rapport à ma camion, ma camion solution. Merci beaucoup na batnya subanda biso, merci beaucoup mon chéri Gatken, merci beaucoup maman Dani Kuna, merci beaucoup na ma copine Anna Saïna na ngabino mingi. Le tout sur la Martin, qu'est-ce qui se passe sur internet? Pour moi, tout le monde sur internet, qui est vraiment bien té. Et on te met comme peu que ça l'analyse, papa va remettre tout circuler, papa va tout et l'équipe internet mais comme peu que cela. Martin Boni. Ah, bonjour, moi c'est Kitoko. Ça va très bien. Santé très bien. Angola Nzambe alors ça va qui est biso bana Nzambe quoi. Tous à toujours ndenge muro papa na biso aligné. Bonne makambo. Ouais, makambo ça on très bien donc makambo tout. Il est carré bien en Angola Nzambe. On peut les caber en Angola Nzambe. Pour Nzambe nda so Nzamba zate biso. C'est ça on monito marché nyon so il est très bien en Angola Nzambe pourtant to la Nzambe nda batela biso tant on peut to la mukara to bima poto tambola Nzambe nde mokonzi. Donc mutarolo balikola Nzamba zate ata mutamokila lobi boye mais Nzamba za toujours likolo. Et on monito so très bien. Boulot ça va? Ouais. Très bien. Très bien. Oh, on m'a vu par rapport à français, très bien. Mikolo très bien. Par rapport à bureau, Mikolo très bien. Pour le sinon le mec qui est fâché.
Très bien. Comment on en français? Elle mettons tout nos bureaux et à ma mission. Très bien. Oui, oui. Martin, même beaucoup de ça analyse par rapport à tous les cas qui sont internet. Pourquoi ceux qui battent Bakabouani, Moutouana, ça n'a aucun Moutouana, Tefo, Moutouana qui ne sangana kana Batouana. Donc, pardon, Bandela non pour comprendre. Ma bien battu Hollande biso ba comprendre la question. Ouais. Bandela question. Comment on a balancé en Elenga Congo? Tout le monde zali surtout le long mais aucun sangana na Moutouana au Canada na Tracy. Tout autant à commenter pour qui moment polémique aucun sangana na e. Neti Moutouana ndo Canada. Mike Lokamba. Ouais, tu as mis sur ce bic à Canada Tracy par rapport à ya moi si né qui n'a que zonaki. Mais tout comme le Elenga Congo aucun ko sangana na e. C'est qui 12 tout qui a préparé le membre. Bon, na habité moi sindo lobby mais que koyo kanate Tracy na Mike kolongwana Elenga Congo donc avant na Elenga Congo na zapi na ba chaîne misusu ndeka na zana Molaire TV ndena na ba chaîne ebele ba RP du jeune fond ndena na ba chaîne ebele na ndo travailler ndenge pe na longwaki ndenge pe na eki Elenga Congo ouais rapika ndemo pe ba chaîne wana pe bando so la pété Elenga Congo peut-être ndenge pe na eki ndenge pe lelo mambu et sengi na ngo ezala bo ndenge pe na longwe na koti et pas Mike bon so koloba ke bando so la bien te poigné ezalaka ke so muta longwe pas mutu mo bando so la na etenga na longwe na sangani na bato banda yo kanate voilà bon ezala ndeni omoni tam subo ebisa yo obi Congo biso toka trop ouais na Congo biso toka trop toka marambo trop tam susu côté kuna gereza côté kuna mbulembeta côté kuna indi biso marambo indi sana Congo eza babi élection ko zarate nani aloba kiamu yango monisco tellement que tozara trop oyo kaka ke mutona zara mabe pour sangana na été mutona zara mabe jour ezali kende pe komeka mutu wana non yo kende meka e pour sangana ba so zara bien to za mabe non ezande tike Tracy na Mike so bando solate yanga nini nga nazana katsa malam na bango te on a Elenga Congo na ndeko travailler naki simple gars chroniqueur na travailler ba fingana ba soana pour ezalaki mais na makambo ekende ke zonga ya mwasi so dans se rappeler bien yom to ya mbaka Tracy ouais ngam na mbaki Tracy ouais peut-être kuno bana kokolo baté on ke na pas Mike bitena lobela na awa sigo na mbaki Tracy na sens ni ke au moment ramususo yo yebité o etalioté to la té kolobara trop pour lobby na biso to yebité moi ce qu'on a no c'est là moi na mon maele un moment na mon c'est la hypocrisie non devant ba tout na question loba nandolo non so ezai koloba ifaki na loba donc na linga kité kokota ba makamu ko pakola poto soit ko va charge moko boye un jour pe ko botolanga buzoba moi lelo na ça charge par rapport à charge na ça c'est kokota na makambu moko boye deux personnes ba bunda yo lo kabola yo beta moko likofi tout otika na moko pota muso ebi ke ozala trop na moto wana te il faut kokabola bango otie oyo ake place na oyo ake place na moi lelo tant na longo na Elenga Congo bon so yebisanga so na zai na problème na Mike mais attention à qui n'a problème na Mike dit maintenant ça musala non mais déranger moi quelque part yo za ki Elenga Congo maman longo ko tamta no kanatina non ngana bandana Mike ba tinda ki opion Elenga Congo bimi bongo na bandana Mike kala donc Mike aza bana Mike kala libosa Tracy non Mike na Tracy donc biso tozarati tozaki ngai Mike Tracy donc to banda kala donc des ana ba master ba pire donc ngai ba pire nga utumba ngo ba sa ba débat na mona ngo ya ngo le roté donc ba za ba pire auto bandikala donc ezate ke jour monté ke Tracy atinda ngai bisanga ke ko solala Mike te o sala boina Mike te jamais donc Tracy ko tinda nga na mabete ke o pekisanga ke ko solala Mike te ata jour monté ya o tinda nga o pekisanga te mais comment ko sala ba émission o ba bien te mon ke sala pe ko sala émission na Mike bien na Tracy na Mike bon ko sala émission na Mike ezake tango longwe ebika ke batutu ba wele la ka batu bazé belé mena leki na ngate mo tanga te
on te belé il y a loba ba toi ba diversaire quoi yo ebi pour monument internet ces arabongo il y a ka faut loba o bisa biso tina no longwe tala koto ba finga yo koto boy koto ezalaka bongo nga ponena nga na bino le rôle Mike to banane kala tongo to zakana ba trisi bon Mike ayamba na ngai nga sepela nga Mike que c'est ben no Mike ayamba o pepe c'est kana comment on qui ba Mike mama ayamba ebo mais Mike ta ba critères Mike abo sara bien abo sara bien o talika ba critères na bo sara très bien na tel na nga na ba tout le roi muto abo sara très bien Mike ndimi na nga Mike ayamba na boy ba tout oponika Mike ba boy na nga ba tout nga ndimi na nga Mike na ben no mutel bo samba nga no Mike après Mike a tourné tout la sco ba tu me souvenir ba ayamba nga même c'est bon. Est-ce que c'est vrai que Congo vraiment ba foot raté ba foot raté so ba foot raté mais ba sam bazate so ba foot raté mais ba Karine bazate so ba foot raté mais ba Jali bazate peut-être que ça Karine ba foot oh ba foot mais 12 peut se moi étant moi demo si morning au solana Martin Martin alors Martin il vite sa fusée et de quoi il y a Bablo Bani président Bicho Martin Faye donc ba président bazé belé mais na lobby carrément ndoyi ya muta postulé quoi président donc Martin Fayou nasko Martin Engi vite sa fusée donc so tali Martin Fayou le talinga au mona ke to bosser donc il peut luka bosser pour na mboka ngapi na luka na bosser pour na mama média quoi ils aura toujours bon vraiment comme conseil yango moni siko soki ezara bon ba futa rabat donc ngande na ndo boss ngai ne na ndo bosser wana na futa mate donc ça trouble et yebisanga sko izana no ça trouble te ponga bundaka te ngande micro kaka sko ndena bando futanga donc bando futanga bon exemple ramsusu ezaka secret donc ngai nakoko bimisa pena mo ba secret o esalama donc to féliciter bateau bazaki bando travail wana lelo ba na poto en tout cas félicitations na bango pour na nzambe ya sunga bango talaka baboti mwana esali kitoko na kati ya mboka France oyo esali penda kitoko donc on ngana lo ba il faut féliciter Batrici basali boulot na bango carrière na bango etindi bango lelo bazana mboka bapaya donc biso pe to tikali pour to lukape to kende toujours liboso donc félicitations à vous. Voilà donc refait un la Londres merci beaucoup maintenant voilà la mission na sama chérie get kembalobi YouTube kenda bongo atelo ko leka kala fo ya mi mutana fo longo leka mo lo kana muke Martin moi melinge coach na YouTube total qui to sala na salama o j'espère que oui mambo total qui ma vidéo mon betomene de gloire online asali na lupango ya ma pasteur Sylvie Mapata azo finga de kwa Karine azo finga la famille papa Karine ya kufa na déjà kala tinda Karine na YouTube ote a finga mi na vidéo wana yemba te biloko bongo to ke non ti wapi omoni lo mono ebisa yo biso tout tolanda makambo Gloria lobby et puis na Karine lobby en tout cas mboka na biso bon to ebi déjà marambo ndenge zo kende trop peu ana rolo ba penda bo excuser nga na mamna lo ba buzoba eleki moi trop surtout côté na biso na monde na média quoi donc o nga sepelite na banda na côté Gloria omoni ba le roi de la forêt aza artiste mo munene mboka oyo aza pena mwasi na e o lelo kombo pe salami donc même ba musicien de tout le monde va fali baza ba artiste mo minene pe na mboka ndeto ba papa chéri Jubem Piana donc moi buto le bizate voilà chance yo bakseninga sali su kitoko donc ba faire rigola mais na sepeli ata mukete na ba art oyo ba ndeko na biso bazo sala yango devant bato sko tant to bimisa ba maloba bongo pona nyatala yo ke mutumo le kana TV zalara ke aleki na TV bato ba otale be mama na yo tu fais papa na yo ba moni bato balinga batala ba bêtise ya bongo tala ba biso to sala ba polémique to yambarande be invité to yambi mutu muta critiquer mutu ngai so na gomi na niveau mo na finge be mama na yo tout fino na c'est tina na ngani omoteke na bato basepelaka na yo po basepelaka mosala to salaka mais mutu moko to la biso lingo finga mama muninga ou bien tata muninga ou bien kizenga muninga ou bien mwana makangu nde sala mana eza na sens te donc elonga sepelité na oyo côté Gloria no to loba ke Gloria fana piscine po batutu ba moni ke wa
palais et le roi de la forêt. Momoni au fin la piscine aux 8 ans. Donc on finga na lopango maman pasteur. Babote bino bana moko boye ya masumu mona na tata na eso na mama na général wana kombone za raté na batangaka basali boye nyoso wana omoteke esala kitoko te. Karine pe azan na bandeko. Bitokoma na kota Karine. Wana na kota Gloria. Yona bazan bandeko. Tant yo finga bongo. Ye akanga maboko te. Ye aluka a répondre to kepe kota Karine. Donc eloko salami wana eza kitoko te. Kobebisa ko sali ba kombo ya batu ndeti ba we son aza misemo mene ya mboka biso watu tu ba pesa ki respect ya makasi. Lelo akota likamo bwezanyi mutu na makolo. Afande nini ndaku aorizo nini bana na ba États-Unis ba Chicago aorizo ba maramne il faut ça ba propagande ba mambebele mais akota na ba bêtise ba buzo ba moko boye lelo ba fingi mwasi lelo ba fingi leader moteke na batu obike wera son afutaka combien de personnes wana afuta batu belé ba boko la bana na bango le roi de la forêt afutaka bango donc baza ba artiste moko boye autope sa valeur na mboka na biso donc toko linga te même ba biso boye ba buzo ba moko boye na ba kombo ya ba wera ba buzo bango batu bataka bango OK finga donc finga na lopango ya maman pasteur le mona ndako no ke finga mutu wana bimileni et ça la biso kitoko te omoni tanto ça la bongo ba fali batinda batu te ba we on ba tinda batu te ba finga batu mais tant yo charge moko boye ya kombo ya ba leader moko boye ba retour na mo ezala okufingisa ba kofingama tasko lelo yo moyo kake ba fingama pasteur ba lo banama pasteur boye ba par rapport ya message ya maloba o ebimaki wana na place osale ni image wana bon wana apesa conseil abanda te mais na lo bana sens ni ke à partir maloba wana nde azui réponse na ye wana toke kota glo mo teke ofingisi ma pasteur ba foi batutu ba komo ya ma pasteur ofingisi ma pasteur ofingisi bana ofingisi bato basala tout na carte orchestre ofingisi même côté musicien ofingisi bato belé pour balanga ba parole na biso to ebo contrôler malobate et be osa no l'aise mutu pas tout ni on répondre mutu donc ils en sens ni que ofingisi bato belé au créer bombe donc exemple na kitoko te même ceux qui na ndenga mabete ke ba mission batali on bato be batali ba mona ke ate ce que batinda kae asa nini aloba basala tout ça na bango neti ba le roi de faut ba yebi na bango le roté donc makambo bongo il faut pas to linga to kotsa ba mission na biso mboka wa minene to kotsa ba kombo na bango to kotisi fali to koti we ranso bango ba bunda na po na mboka na biso to luka to sa ba bêtise na biso et ça libanda ya ba mission minene wana côté na en tout cas ngana sepe na ngote wana ezai côté ya Karine to est-ce que l'on pandi ya Gloria on pandi Karine Mokonzi to zo bate a fingi maman pasteur to bate maman pasteur a fingi le pango Gloria gena ko sala vidéo wana to maman pasteur ni ya fingi elo mo pe na loba na Karine donc lelo aza mutumo boya bundi na monde média et puis à ça l'effort na e à lelo mikili en tout cas ba félicitations na moto ça m'a ramené ya bien mais elo mo na sepelité na débat wana koto Gloria tant on répondait Karine alobina tangi komba Karine Mokonzi biso tout yo ki tangi komba mia tangi ba komba wande konaye fayi yepe basukarara na Gloria kotanga kombo fo maman fo pasteur OK kuna parlement ko lukanini mosala nzamba za rabongo te l'église bani bana no ba oloba anglais ko finga bozo boma batu na wenge bozo boma batu na kati orchestre batu bazo kufa okangi makolo sali bo nyonso na moniteke na bato pe balinga Karine bon c'est pelana été pour la France wana we ranson ana ba fan belé omoni ma c'est pelana boulot Karine asala boulot na c'est pelana mo aloba otanga ba komba ba tuté mais tous en limite quand même omoni nyonso na ba luka ba ki Karine akota wata Karine arabo tout wana nyonso ezongi nani pe wata donc na c'est pelana ngote parce que Karine soko loba il fallait bango na bango basuka na Gloria donc comme on a il fallait Gloria contrôler ba langage na et pas Karine peut à contrôler ba langage na et pas Gloria et là on a sepelité na sepela na bango basala musala kitoko on a côté na festival bon pour bunda rapenda surtout na mboka na biso ba Karine ba Gloria mais là on a sepelité kotisa
ma pasteur na kati koloba ba langage ya bongo tandis que yé pas dans la connaissance na ye le lobana na ye ba na niveau libanda ba sisi ba classe tant ba oyo ka bongo bana ba loba anglais na parler mosani est-ce que na sepeli na ngote ba makambo ba ndeko na ngai oyo bazolo ba loba internet au téléphone au salibwe au publier au salibwe en tout cas et ça n'a vraiment pas si mais na musala ba salara na sepela vraiment na musala na bango mais ngana on peut sa conseil et ça qui to roté rosa no peut qui na parler Rosa no peut pasteur. To bite que ceux qui na parlement de olobi makamama be soit au kwesi bo koyambina boyambina non ils ont un sens moi bon côté to contrôler ba langage pour ils ont na batebele baba fan ya Karine batebele pe baba fan ya Gloria tant bo finga na yeba ke bo kwisa bo kitsa ba leader moi ba leader ton bo ba fan na bon pe ba sepe na ba ngote ba sepe na binote mon donc tu es ba maramni to sala le komi Gloria finga boy Karina finga Gloria donc polémique yango na bisa so italien ko banga polémique on est bandi kala ko banga ça na suite batu baza suna posa maman batu bakomi sala ne musala na yo fono batu ba na bango makamwa pe bandi kala babi takala bola kisana bamba subobo akabama nyoso bosala na mabebo sala ko tena YouTube OK musika pona marambo uto sa botel ba vidéo na ngoto talinde Gloria lo bana laisse utali pe Karina lo bana laisse bon on a que ba pesa déjà bango donc on est mutu moko si madame na liboko azate o parquet za la raté pour landela boloko za la raté on a vraiment que toza na biso à l'aise on est l'état za ranété ata na mboka libanda on est bato ba opeso mo conseil pe za raté donc ngai en tout cas le monde on peut ça conseil bande on nga basi boza déjà ba film déjà bo peser bato pe il faut la bino ba chabino wanda ba libala lobi pe bana il faut ba lela tinge et ça va moi bien que ba boye déjà mon na bato ba linga ba poussa pembe na bino que ozana bien ou la taka bien ozana na karna yo mais ceux qui yo moko osama ramo le contraire na ba garçon pe ba banga ko poussa pembe na yo ba mona ka ke monde Gloria utolo ba ke bana lisumu ba mona onde bino nde mutu boko nde ba sa lisumu ne ba sakana ba ko ba sakana na ba musicien ba ko mo sakana pe na ba parents voilà au mona journaliste do finga musicien lo balé makammo bo sentir que on dirait comme moi na kati po bon ba pesa ba laisser est-ce que journaliste na ndenge biso to ya poto lo bela ne ba musicien ou yambi porte-parole ou yambi musicien tout ça naître tout ça mais biso siko to koma ko finga musicien penda bo bimisele na combo yo chroniqueur ou be chroniqueuse bimisele combo na ebite ke bana ba pena ba ndeko na ba zawana donc ebite na ebite ke tant to bimsa ba langage mo ba maloba mo ya bongo après biso mo est-ce que to raisonnate na sima na fingi pena moto e sing na finga te mote ke e kitoko te ngana mama kamuto entre Karina Gloria ba sali boye bango ke bo kotisi ba innocent na kata mama kambo même ba biso musu to linga to kutata musu na mutu boye ba roboya po ba komo e ba biso to to rande mo na kata saki ya fufu mo boye na saki ya masala mo internet internet yo moni président Fergo la pekisi ba mission ne ba internet OK ba mission pe ba vivre pe tant sous na ba mission oh il faut ça moi mutune atindele body mo code ba ça ba mission parce que tant ba pekisa derrière ba musicien ba les ba mission ba moni ba sentir que e kende mabe Buzoba par rapport à Buzoba auto ça l'émission na so comment le titre na yo comment le titre na ki ngana fi ça l'émission normale titre ko lo ba na ngolo te pour ro comme titre mutata les gens ont des gens na yote titre za pour te tchano photo ki ngani ba bunda ki ba malobo yo zo bimisa nde yo bomisa yo tala si ho lelo ba fingani ba innocent na kata marambo ba fingani oh afingi oh afingi oh afingi oh makolo makasi oh asalabo oh afingi oh mwana lisumu oh kuna na parlement ke lukani oh kuna donc tout pona maramna bango donc wana ezelo mo wenga na bisa bango ba travailler très bien en tout cas ba ndeko ba sala musala bien mais to ba maramni to sala tala lelo Sony donc Sony et puis au monde continuer kaka et comme téléphone boy opposer les mots ya maman na yo ya tata na yo et bien baba na yo donc bino mo ba botel la biso pardon Martin le connaît ça kota ba basté on dirait kenda petit kota ba mibal au mona ona on toloba na rateti liwa na mbiti de bibi ne mezela kota ba basi kotis na ba mbali ba mo finga ba basi na mbati ba biloko bongo mena YouTube pe so tali bien au mona
hérité wata auto pexa nani Niamako auto libisé na vidéo mo sali o afingaki B50 a critiqué qui au mona wata pexa Niamako pour ekitisa. Vous comprenez? Et ça est moins bien payé. Tu vas commenter en disant ah ils ont maram na bino. Parce que bah tu belé peut voir mituna. Pourquoi marambo Karine Salara wata au pexa a été. Donc Bim Laura wata encourage à. Et Bimis qu'on dit wata encourage à Karine. Moni. Maintenant émission mo wata les cas qui wata ben non, yegutu azo attend. Et on t'a la peu émission ôté. Azo netan on t'a la moto goûter les internet c'est ça pas si azane na tant union c'est ça qu'il faut attendre YouTube. Donc oui ça la ma ya yo karaga o Karine sala ki boy Karine sala ki Karine peut aloba ke wata mutatinda ke tia sala musala na e eza makambune. Donc on senga na batutu o ba olandanga surtout mimi eza Gloria na Karine en tout cas bande onanga bosala musala très bien. Moninga Martin o na liboso lelo ya caméra na loba na linga musala bosalaka bos travaka le temps Karine Kepoto en tout cas et ça linga bien n'habité Karine oh yes ça là que bien non Kepoto non et ça linga bien non et ça li bien lelo à Kepoto abunana Kepoto oh pe boy à Kepoto oh tout ça ba tebele ba Mike ba paya ba car ça langa bien ba Mike lo kamba bana ba car na ba ça langa très bien lelo Karine pe lelo à Kepoto ça linga très bien lelo Gloria pe so ça lelo mo boy ça oh ya fungo lelo no ça ata immeuble so ça mais tout tika ba bêtise auto ça là tout tika yango ils ont un sens moroté vidéo Karine na Gloria ba sali boy ba on ndenga mabete bandona ata mutu mo ta sepele na mambo mutu morte a sepele nango to ba mamni to lo ba isala bien bo sa bulo na mino sa ngana le la rabino fort mais bo sala musana ne bo sala tout tika vraiment boye e kito tala ra ye ba mère ba leli o mère mo fini mère atali aleli yo bo fini ya mo ya Karine batu atali vidéo aleli mais la vidéo on dirait Gloria ba ko côté la fali pour le king mais autant la vidéo na ba fini ne we ranson mais il fallait kende na répétition il fallait pour passer la vidéo on a pour atango ba finga pour anda côté la mingi fallait mais tout tel scène le pont maman pasteur et fingi sinde président ranson ya umo na utso bisolo mo na uto betali solo ya B52 ya Niamako o wata auto déclarer apekisa ki Niamako donc o ba to déclarer babi yo muto tinda Gloria na auto expliquer moi lo mo ya umo na ba et ça li kito côté omoni ndeti le pan wana batunde ba lo ba le pan awera Gloria za ki wana asali mais au côté la net de King au côté là pour na Karine ba critiquer qui donc c'est ça OK Nathan on a il fallait normalement allo bande trop makambu ya wera moins des aiki mais c'est ça et ça les score bien te on moni siko nyonso ne zongi Karine azongi sango ya on et celle est propreté bande onanga boutique mon ba leader ero ba luka ba trophée ba luka ba mamba belle ba luka ba zonga nule na poto to zalara te que to sangsa maram na biso zogi na ba musicien to sangsa et comme soki distraction moro boy grave pour na biso pour na surtout bato ba camarade mais c'est et comme mission respect zaté mo pas le baran mission respect zaté et comme au lieu to côté là ba mission to luka to favoriser ba on ba ke liboso et l'on était et simba biso média to lobby a pour ni conserver taté na poto biso télé milité ba on a so ba combattre sur internet comme musicien ba on a so combattre pour doser quand même ba mo ça ba on 30 biso sko to sanden donc biso sko to balukela ba mission ta la bena mutango pena musicien wa beta so ba sera ba lwambo lelo ozwe na papa lutumba na pese exemple ozwe na valeur te mais mission moko neti ba grand-père boziana tala bato pena ya mboka na biso minene neti mutu mo leka o critiquer tala mutu ba jibem pia na souverain o leki o critiquer tala bato ba weranson au critiquer ba mission ba sa fierté na kati mboka na biso ba faire ba fali au critiquer au moins te que tozo on a valeur te tant ba ke ba musique libanda et les kabiso c'est normal média na biso tozon de ya loka ba biso na chenanga tozon de ti ya loka ça les bien mo sang to mara na minute mo oboti ma papu nga mabe na ngisali na sala émission na ba invité nde ba critiquera ako critiquer mais nga jamais muto na aussi na comme finga leader mo nga na finga leader te banda musana nga na finga lo bana mutu mo na poto peut-être mo fan mo ba saka na nga la répondre na micro mais ko finga leader mo boye nga na zwa micro te na ndo finga mais na mbala nga batu
a critiquer na ndenge moko boye mais biso boye to finga donc talakaka Merci beaucoup Martin, tu vas retenir une émission. Ouais, nga so yi concerne un peu ça, so bon monde ba vidéo bon en tout cas botala té. So moni botala té. Tu vas bloquer en antenne. Oui, bo fundi ata so yi Facebook akanga, so YouTube akanga bakanga. En tout cas so moni ba vidéo bon en tout cas botala po komba okanga onde batu balongo na obi longo baloba mutelo bo na voiture da balongo là. Oui, bien sûr. Ah, maman qui m'a dit carrément si maman elle aurait beau marada balongola. So comment au kanga ya prison. Donc pas suer ça là bas toi là ils a sauté. Moi so ba kangi ezane to okeno lali, yande to kotinda ku 22h ti lobi 6h la mukana. Donc ba tout pas suer ya boloko wana ils a sauté. Hein, pas na bicho ils a sauté ba tout on a média ba journaliste ba chroniqueur. Donc ils a sauté comment na on penda que o qui peut que muto boazana mbongo pas en Italie oté et nous tambon amninga na hôtel to tika ba vente et puis relation ta la kaka relation ta ba jibe piana nde bazala ba relation ba bazala wana yo yata oyate otinda mutu mora donc otinda kutu te po otinda te bango moko ba oya ba we ranson nde bazala wana to tika ba biso tout biso basi ta ba relation héritier bazana jusqu'au au sarane héritier oyata mutume ka emoko yamba mo asambisho donc to tika ko sakana ba musicien na biso to tika ko sakana ba feregola to tika ko sakana ba fali to tika donc to beta maso na biso so bolingi bo finga na bino na bingo finga ndenge na yo et puis tala comme finga mo ba salité bêtise na TV ngano pesa ba ndona conseil bosara boulot mo très bien ngana fan ya batu tout ba sa musala bien Karine Sala Moussani très bien na côté en tout cas comme mécaté pour combiner na monde média Karine yebi et ça kilo comment à titre que Karine mon compte au monde ande ba là donc Sala Moussani très bien Gloria Pekoto Sala Moussani très bien non c'est là bande onanga bobeta na rata bino na bino hein donc on a conseil moko boy mais tout doser tala kaka merci vraiment donc ba bisous na bino donc Karine ba bisous na bino ba Gloria mais au boulot très bien, mais vous dosez moi, je vais bien. Voilà, merci à Richard, mon caméraman, merci un peu Martin. Merci à votre venir sur ma émission, dans ma mission TV, merci à l'investissement de la presse. Merci beaucoup, maman. Oui, c'est un live solo, oui, il y a l'équipe belé, hein? L'équipe belé. Et yo au moins papa le tout papa parce que au salé l'émission place Moroboué baté papa Wemba baté Lumumba il y a la côté musique il y a la côté mboka fiki ni kutu kolo baté donc histoire Moroboué stade des martyrs koto place des artistes échanger kolo baté donc et là ça vraiment qui mène les Moroboué et ça en tout cas on peut se conseiller Moroboué kolandano ba o ba ça la vraiment boité ça la boulot très bien mais mingi tout ça toujours talera bango ya malamu boki bon à fleur ya mabe koyo ko piano te OK toujours liboso ça peut ka fier na site o et ça là qui to talera bibi kapinga merci beaucoup. Merci pour notre concert, merci pour notre venue, monsieur Tokutel Mbalassi, bye. Ouais, merci. Ma mission TV, le miroir du monde.